au moins bien sûr Amidol la taille ni matière ou ba o pena na biso pena ayini ka uti ba mbanda kana ka mala moko kwa kutu groupe awera o wera pa juillet ba bimisi mama na fani matière abwa saniance donc azu bwa kanika bongo na ebiti ba batuba babiloni ba kino na ebiti ba o pena na ebiti ba bazana simana batambo mona prêtre mona simana zo wera tseka ka honorable ni ba ndingini. Il a bien dit le roi papa ba nebele vraiment tout le monde a tous les messieurs tout ba londo ba mission na it ba bilo msela ndi kinchore nditi yazo pena ipa funa kangeli ba mako ibina zo chance pena akoti ba vina nga faire gola lobi yaza créateur yi cleaning da seli faire gola ODS ali lo ba 6 mobi lo ba planète tunanga Rwanda ngapana mama na ni mate ba na ninga Rwanda taka diversa na nga kufa na grade. Bien, bonjour, bonsoir fidèles internautes, bienvenue sur votre émission Awa Bisso, l'émission le plus suivie de la capitale. Je suis toujours là présent, votre présentateur Georges Chimba, autrement dit, Miss Girl, artiste. Et ça rend un plaisir, ceux qui n'ont pas un plateau Awa Bisso, non, sur la scoma Mbetali Mboka, ils ont ça là bien. Les défenseurs valables, Molobeli Mboka, Yeyo, GG, Miss Girl, artiste, toujours présent pour nous retali Sabino Makambo Etali, Nengeka Izalaka. Actualité Vandaraba Koto, alors on a aussi un bino, déjà on a s'abonner, à s'abonner à Miss Girl Télévision pour abozo actualité tout. C'est-à-dire, on a zana pour nous repérer Sabino. Merci na ba partenaire nanga, merci na ba tonyo so ba soutenanga, merci na ba tonyo so balinganga. En tout cas nzambe apambola bino mingi lisusu koleka. Wana na moni ba boss nanga lokola Bionique Ibanda ya loge na biso Zéphérine Ibanda. Merci les boss, directeur Bionique Ibanda, très très fort. Merci à Yarobi Visor Aigle, Yarobi Visor Aigle. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir l'artiste Miss Girl. Et sans oublier aussi la personne qu'on appelle Papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck Boukassa. Merci pour vos soutiens, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans oublier la personne qu'on appelle le Boss Kamba Lobo. Boss Kamba Lobo et Sonangol, les a Sonangol parce que Chimi Vita Azarana Sonangol. Merci à mon équipe technique. 2024 donc nabino na makama makasi nasi na lobaki botalanga botamambozo le kana simananga te année auto ça makamba bien au cœur 12 en direct à Brésil déjà confirmé que ata na Brésil ba bika keza Awa Bisso ezala na bandeko nyonso baza na São Paulo mètre 113 hein ngomba Golgotha kilo ya mboka tout Luanda alobaki pe ezara Awa Bisso balinga te. Merci à Zulu américain en direct toujours ya Brésil ban Amérique union sur la ligne rabino tout hein surtout une congolaise boss Modogo Visor hein boss Modogo Visor vraiment nzamba pambolo ya mingi na nyonso so sala pour soutenir Miss Girl et puis na Dona Miclair Kuzituka na couleur à Maracana wana esika morona Arnaud Pakekebe Maracana na plateau lelo naza pena na artiste amné na mboka na biso. Vraiment animateur amené na mboka na biso. Il s'agit de Amidol, hein, mutabwaka sola vraiment lelo na bengisi poto sola nanu ye. Loka awezaka biso lelo to sola Amidol artiste. Azala loboko na nga moi na PC déjà bonsoir. Bonsoir. Toujours. Nizidera zo sala makambo yo bango nano basalite. Ah. Wemise. Ozo beta bango bazondima te charge antimbe. Makambo basalite lelele lelo kama makambo basalite nazawat da makambo basalite non basali onte na musika déjà bando mona fauteuil vert oyo deux fois te na biso siko zwaka rapo boko na poso te tapio yo na te so yo moko ba yebisa wa okay so zela onka kizo ngita mota ndani wana et puis kizo ngo so lati mabe ya ngo ke pasolio lo bami na masala konde na boka bet donc j'ai pena kitoko. Vraiment félicite car nous c'est biselo ko bina kati mboko. Merci. Le niveau au ne makambo ekende donc yona loba. Mise yo bozo sala makambo yo nano basalite ah George bozo sala makambo basalite yo
Sala bango magambo nanu basali delele tiki tiki tiki. Ah, nzambe na musique ou animation. Aujourd'hui, il y aura à boire et à manger parce que na midol na plateau bon comprendre que makambo bandi so ninge pene zalelaka. Bon. Na minute so ya midol congolaise on baba zotala yo. Na bisa yo. Ya robia zotala yo patuki ya malimera lemba Jordan Mbata Jibaz kilo ya mboka zotala yo. Badodo ba père na ngai do chaba salon ana ba tabita ba vrai chéri na ba congolaise wana. Na sepele sutango bois qui fait na Modogo Visor. Dans Modogo Visor des fois te don ngam na sala ba animation ya générique qui avait na biso zéro faute. OK. On sait bien na bois avec Modogo ya grave mais malgré na zone en chance ya kuta neta pesa ngamwe pa kulemyana. Ah déjà ils a kitalata na mboka. Na bi kende na zana obwe do maramiki. Déjà moni yango marambo déjà donc qui alors ça là on ningi ka isala quoi. Modogo na zolele ngoyi. Mama zolele amagambo koloba to tigelo bananga na sobwa kakange bojela yerigidule anzambi lelo donc na sabino amidola zai ayemau na donc na lo bakuti belita bayo kana muongo ngona député fils qui a la lingara boé et ça lié bien toujours fils qui a la député international les autres ça bien na ninga ba congolaise boni d'abord santé artiste ouais santé pena kitoko ma moto à l'aise nzamba zo batela biso taka bane o ebele ba kotite ba midi mbiki bango moko don ba vraiment kotango vraiment biso lo wa yemo aza na to dusole ngo kaka OK koti kotongo na bariki tulenge to koti ngo donc na ba leader Chris na ba Brésil na pardon na États-Unis wana au senti oncle aza wana da to koti ngo ba junior timba comme exemple donc j'ai qui non gito OK mapi na zaki na makambo na bana o sala ba secret ato betelo monde dans système a je m'en fous. OK. Tout ça wana dans mikolo ka je m'en fous. Ngana le la plateau et bimsaba ya fort. Danger. Koma komi tuna na simba kisa ya pia ka plateau toni. Na ebité fara emi l'esprit. Vraiment. Vanda kia. Ndika to solo la wana ba makambo ngo dona mitu je m'en fous po angola o nazo kosote batelo kuta ba komi belé donki. Ba biso to sa makambo ba danze. Ba fina ba oyika ndeza la OK moi bena mutu mubwe ana makamu bwe la kisaki ya danze me balinite yende kutu baye baye OK mo ba fula batu moko ayebani atate asana vueso bela malade ndeke mais tantu yana ndi ba linga kuba pousser liboso do na ebite so eza malade ya mboka to ndi ya moni ba grand prêtre lokwa ba ki o Kadhafi ba chitekela ba portugais ba leader Mathias Damas base ba grand prêtre lokwa ba chitekela ba bendanga Sous place batangana na ebisa yo esinga teti moko ya solo des fois to solo ngo ko mapina na pesa so su bien na teti afo leader plus personne na pesa yo mbote si kozali na nga kati yepe calamité tozali na plateau yo sala pe bien pour yepa na kanda ya awa biso na niveau na vite biso dotaka vite ina bien ki lokwa papa bana ebele vraiment tout le monde a tous les messieurs tout ba londo ba mission na it bango tout oh yo bando tout ba bordi déjà ne bandeli bo vraiment ngam boka génique avec tripat donc ba tous les prêtres ne so bala na mboko ba tripat ba mission nyonso bazaka na mboko bala na londo ba mission tripat ba yebi na bango ba bordi est-ce que ya yebi mambo yo zolo ba yebi makambo ba yebi ngutongo toujours le roi junior fille la pena mission tripa bona na biso pena ta junior fille e motsa vanda na yemba ni kitoko ma yemunda za na yebi kino makamso asala rezaba ba courage ba tripa son obuka na te o amidoli junior fille ta yemba kitoko bongo ay pena yemotsa yemba na ay pena kiti tripa son kobuka na te ba keti mbande ba yemba bongo ba ke ba keti net ba veketi manga kutona ye na ka vya na diversa tripa banini metamona etala pena na tadi na balance pena na tadi na maîtrisant na moniti viket simba oyemba ne mais esprit ya na tripa na esprit wana kwa esprit to ndule pena ke ndule singa pena o tripa complet tripa za o senti pena tripa za no ka wa maikene mwana mama yo maikene kufa na boro yo ayabagiti na yelo kwa zofina dengo yo tripa vio azamawa nani pena soulever quelque simba na ebite limbi sanga venona non pena na zona nga chance on vanda na vite boy mais noka ka quelque me babilo kwa tripa son kindi na on ba boy tous les ya kwa ebite passer ba fani boni ba balinga ke fora
Veketch bon ayemba kitoko ma aba bise bazebele ya ba Janeli Mbemba bazali ba vina nga Janeli Mbemba vina sudina linga pe ve Janeli na linga pe ve Janeli makasi ve Janeli bwa na ba kotana ko longola kuna ba page wana ba Janeli Mbemba ndi bazana ba motu baza ba jabiku ba kota makambo wana ti na muna ka selon jipi na punga na yeba lidia ba bilobele mo pena lidia mo ka lo ba tru omuna nga kutani mate mo pena leki mboko esa misi dikolo mboko soza ne suite dindi ya solo na kosoto vraiment Salvador Maya hein Salvador Maya direct à Brésil et ça la biso bien la biaza les lions de la tribu de Yolo Salvador Maya vraiment ils ont ça la biso kitoko ndenge bozo soutenir a biso makambo ezaka de boy hein na lipe sous bongo Charlie Luboya grand prêtre il y a vandi la awa biso amundi to saboy to vandi boye pa vandi sur na France azota sikoyo awa biso et ça la épé bien na ngi toni de Paris quoi ils ont ça Bobantela George Kitoyo asaye moko kake tala nenga ya latete dogo ngoyo biso na biso teke ale awa biso na grand prêtre de tout batira ngakuti nena aboye nazaka na défaut mo yo e babatu voilà potaka ngalto na lepa ba déplique yana na boseka na Congo mais ba petit na ba botama aba ngole donc ba biku ba lingala te ba Christian vie ba Bénédicte ba Oné vous comprenez petit na Jonathan ko tout complet français lingala tout maîtrise mais ce qu'on ngato na e ba retard moi pena faux animateur mo boy moi pena grand prêtre mo boy prêtre na kabila ni ka ya wana muna ngako kuma mana ni matena na ba evre mo na ko pusa na kuta prêtre ana ti skuna tela na fanda pe na ko ti babul na biten osko ko maramino fo yebela onti marteau la bambula no bon mo marteau wana to o senti soba vrai jeune et veut que soba de soba vrai jeune veut mo que soba de soba wana pe na vrai jeune vraiment donc soba a contribuer makamo amdo tout sala boy na ba jeune so bata 10 mais ça va mais non pe na batu baleki mais makambo jeune na sala na ko sauter non mutsugi asalelo ka bola faut féliciter ngana na posa ba grand prêtre na ka ba grand prêtre na kata mboko bomuna ngate pe na petit na binoko ndi na oli ka ba chaîne ba use TP ya no ko lobani ba tu lokwa kumwa kishama mutu kwa ngabu nemba la moko na zela tonome ke ba elinga kumwa kishama tu jwana ba singa la suna ba kwala so suri kwala so nom Uzumu donc ba poti ngo za marque su ba tuna ngona ba TV lokwa ba TV zimbu ba TPA mtulukwa ngami dola ni matena aka moko na obumbela tula ni matena nyoso lwando ya ba diaspora pe na kutu ngola mubimba usuba za tangela ngata moko mwa bazati te na ngano tangela yo base bele base bele no tangela pinabu ya muziki ya ngola bilengi pena muziki ya tuta pena bilengi ya muziki ya mboko ningi tambula pino vandi pina beta mo buku ba DJ champagne ba marambo ba alvege ba marambo alvege la pulga voilà ba on tous ba sage banane tout ba pina keten ndi marambo etambula mwana mai na biso kinda bisku comme ça kutanga animateur nini yo tanga afunti pina zo toucher ba au kata ba reni wana zo toucher ba makambo ba boy pardon. Merci à Ben Willy les Gabonais. Bon retour. Les grands prêtres, toujours. Ben Willy les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Merci aussi à Arlon Nungomba. Arlon Nungombo, hein, 009, Code Goumache Foudidou, Star Boss Yamboka, Arlon Nungombo. Merci pour aussi Paulo du Santouche, les guerriers. Hein, Paulo du Santouche, les guerriers. Alvege la Pulga, ok, Paulo. Nga pena na kota studio talaka ndeza la kabanini na sula bakati mowe wana farai balata na bango bilamba eza ya bango moko na beta pena nzembo tunanga ninye Paulo du Santouche tunanga ninye ena motema malamu nzambe apesa na yo akabola maizuka seto le gangake sku nebite donc ve nebite bapanzwana nebite na lela kaka mais nebite mission no ve afanda ba concentrer ya tala ngo batala ngo na lela fo na tala sku ngani mata de plus nembi ve na ngai banini mais tamo no tala pena we bafuna lo ba vérité za TV ouais mana na jambo ma vite nebite so za problème les guerriers ko moi to makabili muta iPhone moi ngapina na posa iPhone wana
Non bon. Ça là écoute tout pas ça bon. Ouais. Yo mona na linga ba alvege na linga ba fara ipo na mona ba bazala na vie. Est-ce que ba ebisaka ete ke amidola yemba abwaka clip mobimba staff mobimba ba vina ba tika zolo indula. Papa Monioko li alvege la pulga. Bertoni Sinda batutu. Des fois té. Amidol asoli mamo na plateau. C'est-à-dire ça il faut. So batindika chaka les alifo bobuka ngobo. Na biso wa nemo ko Parlo du Santos. 2024 fois mon Amidol peut ça la bien. Ndenge moko pe na formateur de boss Nico Kai. Faut mon appel Amidol peut ça la bien. Formateur. Manifeste-toi Nico Kai le formateur. Nico Kai. Ah Kai. Luga Kai, Luga Kai na Nico. Ah, ozabi na créonga ni mais Nico vraiment na leli. Ya solo. Na créonga ka pour Kai wana. Premier orchestre ya Amidol Abeta na mvina ye. Tango bandis comme en animation, zaki orchestre nan. Ko banda orchestre na ba quartier tout nini. Te na premier orchestre na wata na nenga ba quartier to nini oyo banda pena ba animation oyo. Mapa na bandi pa vina na Titina Al Capone. Ah Titina Al Capone. Do viana pena pesanga pena chance na boka générique na ye to boka na vina c'est le scrum. Iba sirana ba 2009 na petit suki ba animateur bazin na Poutine. Mapa na c'est le beau man on sentit que c'est le kuta katana na ya boka ni ba biloko. Abuka no ba vérité. Va boka biloko ya nani ya tutuka luchi. C'est benyazo boka biloko ba. Masko na boka ba biloko. Ale koko zo sanga na koko na ye koko. Ale koko bosali nzoka la takinde sume koko yo. Ah. Koko bote koko neli kolo sume yo ka tukidi. We koko. Ako yamba koko tongo yamba sume. Bande ko tala kindoki. Mawona jeli mama koko we. Bana changu mama mona jenjoto mama. Olivier zitandolo. Ongena angai wana punza vie wana na kinotela skuvio baluba silu ya bwaka kadanti na ziyawa. Kangi vi bora titina na kenda na ve ba plateforme ko meyo ibika tellement mais vi wana adanti pona banda koyoka yi. OK. Mais na cadre G ne te va travailler qui tout na boyise le oti. Mina lobi énergie nga na bimisa ka wana na vie. Eh ben ba paiement to komi na on lelo nzama passe na ba vie. Ya solo. Omna me va ye yo po ye na bo coincer pe. Veille, vu que tu bois crimo. Ale mwana de bebe siama, ba siama mo ka sala ka. Wenda kumada siama. Tone kaka. Ale utana mona ya wana skuma. Hele nganyelele. Manene makidanga me boro piti putupi. Jiriti me changer kutune biso ndo ba bossa nivier. Na poto baluka nganzambe na ngai yu na tala zana ngai wana na Luanda na mugono kuyana poto wana ba casino wana na bisa après epa ya Al Capone okende supa nani après ba vina nga Al Capone wana sku va kina ya tiki biso ndeza la kaka na kindo beta pot na maison mère oncle nga utimi kilete ba masa na miminga pa wera na sali sku test wana sku na bwa kikri awa tozalia wale mwasa moto azati. Et puis, client na yebi ke beta na bakongo ngam na boka ngoti wana boka mosanda bona blamberi basule mbanda zete yangambe tikolo babongo na miso abade sala basi yangama awa tozali awa ale mwasa mutu azati na basero ke maison me okute sko ba animateur na kuta loka ba prince d'Angola na kuta lo bezo na kuta ambulance Kirikou Levitique Dodora nakuta pena ba animateur wana da brigade longwe nakuta pena bon wana via zo préparer flash nyeta yange mazwa yo azwaka yo voix o pena wera boya wera zwa nga pena na vandi wana na comprendre na beta ndule moko ba présenter nga kala na terrain mo wana kuna opération dragon na yeba na Swambanza na concert oya vena biso mene ya dayaka biso bika no opération to matana ba asise mo fumu ne to so azala kana pa wera fumu wana bo opération daga u meli fo via ngone edite to wana pena to sa wana bani tu na ba oaza pa fero nani Ferrari wana paza kuna na kuta bango ngana obatela ka be ne javua na ndepe de pliki kolonga pa wera ba qui n'a pas de plique.
toi comme on veut moi trop na déplique et pas déplique pour ça sur bêta depuis que m'appelle na boka générique tu vois na album ya ouverture titre na biso ya guidon tu vois qu'on a massa na lelo comme ni pas Fabregas wa boki nini boya nyon wa massa na ba kira ku tu wana dana ngaku kana dana boka ngo dana balwa ya Musa bore boya nyon wana buloba boka kasi boda ngana boka ngo na balwa na boka ba ti pension ba niance ba yebi na ba makambo ba maravila ba yebi ba na Lwanda ba yebi na boka ngo on va baba bozawa bioyi mama ngoyawe woni ne boya nyongo bansu bana ya posina note dibo se boya nyongo ni ne boya nyongo dibo se boya nyongo ya no bata wala pe masana nga toujours donc soda makasi musamu na za na gauche droite et ça limasana pas zo bamba biloko be mena ebiki vrai bosse créateur masana nga yo mo depuis ka tigela biso balé générique wana ya gidonga na bwaka mwasi na ba lula mbongo yebo legipe kitoko mingi na moni ko kabona ngana ye ifo na suile maneke premier prise kotisa bimisa nyapule kutwe kosa mwane baya ya balela ye kotisa petito yo reke tulenga jogo petite nyapule kutwe kosa rigie kala niveau siku wana siku ngana créer na boulot tout amidol oyo amidol azanango yo mo siko etaki artiste au boulot au rêve orchestre nini donc pour ko rêver on moni ça ba fait mususa ba leader musu tout kanda ba teti on a peta zo bulenga mo tsa ngona ba kanda fort OK pour nitinga bwe na animateur tant animateur faut kana faut animation kamu we marque fort OK vrai animateur faut ça déjà na base na omuninga na makasi na afro OK na makasi na ba musique rebelle ko ba Davido mais na ninga ba vina biso ba fali kupa OK na ninga faire gola na ninga Héritier Watanabe na ninga Fabregas Mayeso deux fois tido na lina bango do ndina tanyi bongo na ninga pe maison mais na ninga kwate kura OK donc bango pena ba na tanyi na ba orchestre nga sikoyo tozui quartier latin tozui village Villanova tozui et pas ya Héritier Watanabe Spiritas la time 8 orchestre comme on a izarani yani ya Wata ba pena tenga latino Wata tozui latino Wata tozui wenge musique maison mère tochikata na tochina G7 et pas ya Ferrego la Jésus des nuances to comme dans 6 orchestres ceux qui babi Amidol a choisir orchestre au kende pour kende évoluer na carrière na yo choisir orchestre ni parce que émission o bango tout batala rango bon selon j'ai na bon moni quelque chose à moi pas si fort pour nga na kamugo be place nyoso na za fona sa musa kitoko siko place yo mo pe yo poza na place yo calculer par rapport ya place moni lelo on est so fala zo beta bon pesa ba nyoso ba sentiment ba posa matata lelo ba bologende ba okende o senti kufa o senti donc via mututu ezala donc na kagager tous les aboulara avant de skamwa zala bien mais là c'est la peine à Fabregas ninga funa alimentaire OK azana jemo be pena so alimentaire faut place wana ndi ça dit so calculer dans village yeba ke shomi azawana chuma boaka be bunga no banga ka shomi végéta zawana no banga végéta vraiment yo so calculer par rapport à l'espace ngo orchestre ngo bato makasi bazawana tondeli na vino ngana tunio soki na orchestre na nyonso ko calculer orchestre nini oyo mo pe no calculer no Fabregas na yino pa Fabregas wana school ne shoma boaka akinda wana ko shomi da kinda na kutena shomi mama na ni mata kembi pe fora ya wana abose to na ngaki ngabana lingaki na ninga shomi mengana ko banga animateur te kina banga animateur na bité ko banga mais orchestre oyo mona pena ke no soko keyo kenet mo bien na pas Fabregas fo ngana ba cri e ko binisa na village ko ba boaka na bango boaki na me maiso azape na posa loko moko bo senti pena yi tala ngana ko boaka na temi na teka obligé bana masare batale no mayosa wala na Afrika nana Yeso to binizanga mbonga na wasonema na buna mo tsano ba clean lo ba message ona tika na kino musique ba américain wana na ndinga tala
Baya boka na bango mais Messieurs les docteurs Patrick Mpeti. Messieurs les docteurs Patrick Mpeti. Oza suko demande nanga. C'est-à-dire à Medol yeyo. So kaza na village abi azana mambe belé opesa na village. Au village ya no munene. Chef du village Maïso Fabrikas. Village eza Gaya. Amido laza wana esala peka ba si sango peti olia maïso oto na etiwa na ndenge ya mboka ba ya na ndenge neti ya mboka ya ba diaspora est-ce que tozala Angola awa Abidol est-ce que ça na animateur mo oyo po mona pena que achako net mo panzi banini na awa na Angola na boulot na animation o mino ko respecter na yepi na soka robo ka kebako adayat ezaka nani na grele adaya na grele adaya à part na grele yo pona yo mona zati Uchana ngo nzambe na ngo yo bomisa baya ya ponga mono ni nabi ngana ngaba samba na voix na ngano et puis à part voix cri hein pas voix cri bon omoni ndeti awa biso tozaka na mamutu Laura abiso tozaka na mamutu ngana senga sko na régie to ke siko na défilé ya ba animateur ngana yebi ke babwaka rapé bien à part kana Angola te mais ba animateur babwaka rapé bien yo sko bando yebisa biso soki ça va ou ça ne va pas par rapport à ndenge yebeli animation monde animation ndenge fonctionne ma bena vanda na vina abili azo beta na vina bili bina pesi bina bili cri je le vois bili PC création pas mission on zo sko ba viona Bill Clinton. Mama na animateur ko sakala TV wana skutela ka dongi. Do viana na coinça suku vina na cola suku vibo. Donc pona banga. O cola to coinça aí. Na cola aí, dona lata V. OK. Dona zana ba couleur V. Na zana ba V. Azape idole na yo en fait. Oui, viana za idole na nga, faut za clair na vie. Ngamo na botami déjà mido. Mais na sepena na Bill Clinton ba jara ba animation mo ba courage za kana ngwana malgré nga nazana ba kinga mo na eko baksa mais nazana ba biloko ne ndamu na boyepe de vie déjà bozala na ebo bozala na vie na ba fonder les pères au senti fonder oyo so za na Bill Clinton apesa ka bransard epa ya Bercy mo na comment akone ba stratégie na bien na expliquer bino non ba bransard wa omone tu na nga Bill Clinton mama na stratégie yo kabina vraie stratégie ya koloka donc vers tela ka Bill Clinton abinga na nzamba ba animateur you can see vita lo babongo ana ba tutepe babwaka badanzi ba animateur msu bazaki ba jibe wana ba grave animateur ba kolo ba biso to bano pesa ba capitaine mais tellement vie aibi ko se poser abinga na animateur kanga pe bongo nzambe na bango bon net mama ba bansa eza ba stratégie be abulaki et ça ba stratégie c'est ba point faible ya ba ya OV ndinga calculer la bango atali ya calculo o funa PC de lo capitaine ba animateur do tia PC yo bongo ba latisi yo komi capitaine do yo ozana charge te ko sala pe makambo le ka Bill Clinton do ndeti nga mutu lo wa nga vibila ko pesa nga bransard ti po nini yo ko bianga ngonte ba no mangu na wa makambo wana na ebiswana stratégie selon vie aleti ka posséda aleti sinele selon sentiment vous comprenez si ba biso ndeti nga bina vanda na vie na ebi ke vie a boule peto fona lati ça y est mais tazo leti bunga selon stratégie ma yeso ya fabrication pardon ya ve bilo hôtel kino ndingi kinde na mitu cri kanyipa fabrication yango ya peto fona leti capitaine pour donc on a tout par rapport ya ka ndelo mo beta ki et ça te que pose na charge pena comme ça ngolo kula yondo komi capitaine à bac donc n'importe Arménie ya ba farde c'est Arménie no bakala etsubo wana tout sur la makambo ba vérifie na neti ngani na bina bwaka na ngabwe so ve bila tani kombo na ngalobi et ça la nga bien par rapport quoi alobi lo kwa bongo mais na monde la musique pena bwe surtout tingo pena bwe ko tingo pena kwa lo kwa ba catholique nada capitaine et banani Très bien. Alors, ingénieur David, Babi, on balance la sauce. Moi, j'aimerais que Régis Sungabiso et la biso sur ba photo, il y a un animateur au bazarapé danger. Si vous, à milieu de fois Sungabiso,
Aïssa biso ça va ou ça ne va pas? Congo biso tout vraiment ba danser fort nzambe nga inos bien ya rebo. Oyebi animateur haute. Ouais shomin de galikolo. Des fois ta yambanga pa Robino Mundibu wana sugo pa ayambanga pa nebite kombo mamu wa pesa yambanga pa Pakistan. Yambanga kuna to. Ou totanga da komone ya bien awa. Kasi batu ba ko solo bibongo folo basuna kombo mubu nebite makamoni ko. Ayambanga kuna nakenda kuna na bwaka tuzane na studio kuna tu grave ina loya ya Robino Mundibu. OK. Tuzaki kuna na studio na sepela na bwaka bien. Abundi fo na vie na ye. OK. Ngabu na sepeli zaka na maeso. Zapina na maeso azape moi ko bisi ba posa na. Toleka. Alors, deuxième photo rapidement. Regis Sungabiso Blaise créateur. On est ndundu boy. Créanine. Bagomo msubala tsabate. Ya zo chance pa bina nga faire gola. Ba mswe da ande kindokia. Babilo mswe ande kinchore ndeti yazo pena ipa funa tangeli pa mako. Ibina zo chance pena akoti ba vina nga faire gola lobi ya za créateur. Yi cleaning da se li faire gola ODS ali loka ba succès mundu loka ba planète. Pas un tema mabe aipa ya za créateur yina bingana leke na kubwaka. Et puis soué na ngela pe mukuna ku ya pa faire ala ba tikinga ta gêner ki muko muna mamuna ku sala. Des fois comme il faut linga faire mingi na vie na eko faire azo facilité fort. Mais na mona eloko mwa malonga te ya bwaka pa faire. Do aza na epena pona yo aza pona ngaza ko animateur. C'est faux tenter ko blesser ye makasi. Pona nga ataka ka animateur simple. Mais nenga mi kumisa wana yango zo baby sa babiso mi tunga. Yo you know zabwe ni otol wa ndundu pena bwe yo wa créateur yo. Butika mavanti go ba création ngana obwaka ba kilo la ale go wawa linge bebe nganga bile anzambi yeti rapidement toza pe na Tigo Mbala. DJ Tigo Mbala l'un des animateurs au bazara pe na mboka oyo asara longi na ebina na ebi ekutite longi pe na ebite kombo na pe na ebi anote abeta na lwana na ito kese nini na balwando ozoboya kana ndinga musique sina oboya pina tout ça clair yesuka yefo yene akoyeba ni pinga ponga na ba kia okadaf banani na lukuta mabeti na wabe mangambo pamba ya batu na muni aza bien longini kitoko mais na yebi eti nente suki longini na omona ngonde mais ye pena na koma nzamba omona nga na kokosa te nzamba za bikolo frère au combo no tangi na yebi ngote fasciné pe non na tikala to moni pe ba pa kwa mama musique nzamba lola awa biso oyo komemisa nga mungo mususu Patrick ya Madimera le eba na yebi eti tosha flash v bo youte bo aza succès kuna moni bo kote pe na groupe batu ba bilonyo okutulengi na yebi. Merci. Toleka na biso rapidement. Vena biso pe azara animateur icône mboka. Et azara DJ. Vena biso beta musique na ba. Nzamba lola. Ngana yebi vena ngana linga ke. Ya za fondateur ya cri ya kitisela ya mata. Kolo yesu. Akitisela ya mata. Amata gali. Edade. Yes comme ta salon. Akitisela. Kolo yesu. Na ninga ya be musique ndia via beta kani na plaka binana to na marakana. Oya beta na bara marakana. Ma ate azara pe DJ na marakana. Kasi ngana yebi vena nga DJ pina. Mais so ni tsuri ba animation na yebi na yebi te okese nini va beta animation pa ngola ba bakoma ko sa fort. Ngana yebi vena nga alinga kama makolata soin asala nze muka yembela ve Pablo Kini. Kutu ve Pablo. Ngana buaka ve Pablo Kini pa Pakio Kadaf. N'habite dit ba beni na zavon. Teka na buaki ve Pablo Kini Pakio Kadaf. Mais non na zo ta chance c'était que ve Pablo Kini ve na benga kutu ve nzambila mais omona ve DJ ndenga zo lata bwe ve Pablo. Ma tu ve Pablo aza animateur était parlo pena. Ngana yebi abeta muziki na niko na bar na biso ya nini. Musique. Ta musique Docteur Joël Matubakana, lui s'appelle Fabio Dangola.
Voilà. Au Massananga courageux. Ok. Fabio vraiment courageux Massananga Nandenga Luanda. Ok. Donc Massa pena linganga makasi. Nga pena linganga pour kumuni Fabrice nga pe Fabrice. Na sepela kandengi abeta ba style ni wana. Ok. On sait pour nous le Massananga continue ka ba style wana et que nous bien fort pour nga na sepela na ba courage wana ndengo sala. Ok. Donc il y a pesa pour ce moyen tout. Moni Dominique ndi bazazo wana ba DJ Nato banani tona eke bien. Ya. Mais qui animateur boy. Il faut bazam aza afot. Awa sala maka afot qui animateur qui animation bien. Fabio Monda azana yebi Fabio. Fabio bundi tanto abetela nga bidona bunda fort. Na bokese esimbaki. Aguno kesi mo tanyila nga buya ba Kongo bunda pena sanse. Pour moi mazu chance wana ti. Ndako mo beta ni ba nini ba style ne singa na moi Fabio zapela ba style au bout. Très bien. Alors, une autre photo rapidement. Token dépôt. Amidol. Lui, c'est Volcan Matabela. Moro ya animateur tozarane na mboka oyo. Na minute waza epa ya Ali Jabi Mamba. Vraiment. Bena nga Jabi. Ya nzamba sunga bangwa. Nde miziki etambula boye nzamba sunga bango. Batala pe ba age na ba. Oh. Na ba munga po. Yaza mukona nga. Na age ba mukona. Te bazo ba mukona nga te mango pona nga na age. Ba animation wana. Sepela na ngane topesa na ba mbote ata pas moi mbote kande topesa na même makambo wana ndinga na animation tika pena mambo te mais pas pour animateur te animateur abwa pas vie Jabi pas vie Jabi si yabwa pas vie Jabi Ali Jabir pas vie na ngali Mamba ndinga na bwa pas vie na nga tripanson OK ndi yabwa pas vie Jabi siko parmi ba animateur aza bon ou pas na bon na ndingi ni te na bon animateur ko bon non pina na joie tanti na vandi na oyo ke pina place zobwa ka nzamba lo ya na mona ngata mo playback bataki place mo nga pena na bo na sura na ngaya na ba na vérité ce qui régise dans la photo mususu rapidement en tout cas Matabela de moi na peso mote Sirozali toza na prince d'Angola atabala bida zabula wana ngapi na beta bo mo mwana babenda matoi balemba ya Prince d'Angola, il y a une chance à bien pas venir ensemble. Et ça là, ok ni gitu quoi. Quoi ça ok ni gitu. Ataka moi ordre na pour ngana linga ki fort pour Prince non ok ni bien. Ni ok na que non gitu. Mais aza pe bon animateur, aza pe bon banini. Parmi ba animateur. Bon parmi ba animateur ça va parce que kitaka oui ensemble. OK. Pas peso ba chance wana za ba Eva la ça ba. Ah ba Eva pas oui, ça va. Ya beti pas oui ensemble ba vi wana tana c'est ba chance mo boy. OK. Ba chance na nga na lupango malgré na ezo ngo pa ba ngasko na ezo ngo pa l'étranger. Voilà. Mona mutu mo ba leki we ranson. Ah, leki we ranson. Nani Matia Damas. Ah. Igu de la le roi de la forêt. Kasi ve na ninga Kongo. Ngasko na ninga Luanda. Kuna ninga Luanda ngata na mama na ni mate. Na ninga Luanda. Taka diversa na nga kufa na grade. Mama nani mati ko buka na buti na bana ninga so. Oh, ça msani kitu. Oui. Très bien. C'est Arsoïs dans la photo msusu rapidement Régie va proposer biso yepena donc yi. Ekuna bambe libanga, la bambe marteau. Amidol. Tanga beti bo ni o libanga ya beti. Libanga wala ngana. Macho ya ngonde govena ngai. Nabi kumbuni ngona bambaka liboma yo ya liboma yo liboma yo asimaki libanga ya bola Yesu kamata milimo nini soma be yango boka na bangulu oje Yesu bamba ye marjo setevei ye kutamu bat baba o amidol bo sala bilok mon ko dingi ntanga bakanda ko ndenge mone sia ya osama kamuniki diba banini oza Bercy mwana ozolobela boy Bercy mwana obonga Zenith isuki Bercy nga Zenith nga kuta Atlantic usuki na banani ila Bercy rapidement moi photo ya suka po tokenda biso na rochité na midol po makambo oyo ndenge ezokendele boye nayebi te quoi ya lobebe ondimta diboma mo
Opena non. Oh mon apena so. Amidol la taille. Wani mater o. Ba opena na biso pena ayini ka utima mbanda kana ka mala moko kwa kutupa. Brupa wera. Oh. Wera pa juye ba bimisi mama na fani mater. Abwa saniance. Donc azu bwa kanika bongo na ebiti babatu ba Babylone ba kino na ebiti ba opena na ebiti ba bazana simana bata bomona prete mona simana zo wera tseka ka honorable ndingini mama na fois animateur o kutu fois animateur numéro 0 ye faux animateur ye ngapsu batingana na yelo bébé ko bima na ba musomba ngasuna ngapena to bwa kanai au sala hémorragie au piquer crise ba musomba au bela malade ndek et puis na invité voix na wana na qualité mama sia akepe poto lisunga na lukan ba poto yo bongo na yelo bébé fois animateur yumuna te ya yo tula sanga makambo basala ka bango bale ba buzoba mo basala na podium ya le roi de la folle wana buzoba basala ka prata ka pa na biso yo ngapena pa wera na kebetulu yanga la ba kada ba wana se ngapena ya kanzenze kalengili oh wana ngomba vantile nini ba vanto pena ya sum fwani mater kutu no 0 mama na fwani mater oncle alida na biso fwani mater migenima ta plateau na biso kicho na koso te migenime kuma opuningo sama muna poto ta kicho na biso dot biso to benda sko bote no na ndinga ya Luanda fwani mater. Très bien, il s'appelle Amidol, l'artiste et musicien et animateur Yamboka Nabiso. Le quoi n'est pas Arabiso, il n'est pas Aramidol Nabiso. Merci, Boss Feke. Il y a staff Nabiso Washington, Arouaga, Boss Feke, Espoir Ngoma Yonjika. Ça fait plaisir de savoir que Espoir Ngoma Yonjika Azota Nabiso. Yonjika. Sole Bembe. Sole Bembe. Ça bien. Venanga Yonjika. Des juniors. Junior Boulapé, Azota Nabiso, ça l'a toujours bien. N'a pas si DJ Billy Mbote. Toujours. DJ Billy célèbre. N'a pas si Mbote Bongo déjà. Et pas il y a Laetitia Vita. On a Ricky Toulenge. Ricky Toulende Zidane. Ricky Toulenge. Ricky Toulende. Ah. Il y a un ghost. Un grand merci Ricky Toulende. Chogo ya Mboka. Des fois t'es capo. Les ballons m'appellent papa. Des fois. Vraiment. Maradona, Ricky Toulenge. Des fois t'es biso na biso. Toujours. Merci bongo na bato nyoso balanda ki biso. Toujours qui est déjà vers la fin. Maintenant, on mairie que tout ce mois ba programme et artiste. Na minute ce que je évolue dans orchestre ndeni et puis comment est-ce que batbaro ça la po ba contact n'artiste Amidol quoi. Ouais, très bien na chaîne ngai na YouTube Amidol Fabriciano TV. Okay. Wana chaîne nga subu beti bo mona maramutu ya kitoko puis na TikTok même combo Amidol Fabriciano. Okay. Oui na Facebook Fabriciano Amidol. Donc j'ai nangé ke kitoko nga pena mingi na ozo maele pa ba kolomboka. Voilà. Na beti na travailler na leader chez Tekela 3 titres. Voilà. J'ai un album à Super Ensemble, na boîte des génériques. À part ça Afro moko leader qui a kadaf to bete générique moko Mbemba Star. Déjà ils a derrière Obima kalate bomo na mona ba radio ningazo alanda ba préparation. Naza na pena leader portugais makambutu grâce à ba masa na ba Jani ba Hendrik Tempo ba binde nga ba Diego Baz ba Geri Tempo ba Pusingati côté ba leader Matia Damas. Donc j'ai nangé qui ne bien na ninga mboka. Oni vrai musicien faut s'intégrer la musique. Musique eza boke beta concert mona Mozambique Matia avion ke yo zimbo mono boaki kitoko zongi osongi ba blono ne selo posa na okwa. O mona pene lenye musique wana yo mona na zelo ba kino mwana tanga ba masa na misusu ezate po ba biloko ngana osala no ba zu ba chance wana. Voilà. Ya ndenga mabete me ba mo pe ba conscient. Na ko linga ka tena fula mutu ka bwe na loyenye po silota wana ko te loko te donc OK na ngapi pa ite. OK na o du pa ite je m'en fous. Non non tu beta titre na nga je m'en fous. Na salle clip na nga. Clip le 14 février. Le 14 février. Si déjà le roi non sur la bien na fifi si wa. Na ebne na sala po na contacter ndeka balobe na nga. OK. Vena nga junior timba bazawa na bango tout donc ba côté da masolo na nga. Malgré bika vraiment bika katonezanga raté na salle donc j'ai sempre nezana minute déjà j'ai ça ma côté pas solo na yo ngapa na vanda ki na bive na trip ensemble omona tina nina selo ko mubu na bipina la pe camarade na pousse de poulet OK wapi na pire ngamo ya kati do pousse de poulet na solo na ya Amidol
Mano sipandinga na linga pour ya za babula bariana. Na binga pinana bitu mabo na nga ni salimo bien. Bo sepela nango na yembi vraiment. Bana kabinda. Auditeur aza moko 2 kusu 4 fois ya bakosa binoti. Bakosa binoti. Wana ve na ngai ya 4. Donc boss Fernando toujours Amidol yeyo boss Miguel nga petit na bino. Donc musique kenda moi marque mobi. Moi j'ai tara na sur la pembe. Na lela bino fort na plateau ya munene ya mboka na biso. Vraiment. Oza plateau munene ba vantité. Et puis na senga na tous les jeunes tomboleka awa. Bolo ba vérité que boti na plateau mon boza propre maram tout kitoko. Ah oui. Par rapport au tout ça la rabemiso ba vanso na kiti moko boy ko bukana ba tio na mimi pola au senti bazo poser ba question mo ya bien té. Donc après ba tio sur internet. Ala lui posa journaliste. OK bobo saka l'émission. Voilà. On dit makambo donc. Nga pena album te mais signé na nga ngwana na beti. Titre je m'en fous. OK. Pour consommer et ada na YouTube. So bokomi Amidol Fabriciano TV je m'en fous bomona makambo bien na kati star ya mboka esali biso bien de roleka awa biso moni batutu o batalio esepeli si bango vraiment olobi bien to sali pe mission ya bien alors bato balingaka yo bazoma bambote famille pezali si na pesi no mama nanga pour avoir coûte émission déjà na no mona bazo déranger déjà nga bani na bisayo Jeannette maman sociale na bisayo grand prêtre le baki photo yemba vraiment malgré nga pena maman sociale faut comme ça message va boss nga yo naza Jeannette funa yemba boss et ça la bien malgré combo au comité funa yemba e solo là et ça la bien na pesi mère nanga botanga maman tété Sisi Thérèse Bambote na père nanga Sama sans oublier bana poto maman Martine venanga Sala Lukeba Jojo bango tuba Adida Kese ser nanga Get na linga bino mingi vraiment do et puis na bosanité bana makala ngana za animateur na bino omoni so tuzaka bouf donc il faut tuzaka bon bobuka na ate na pe na charge na bino to cinéma makambo ekende bien bo soutenir nga na ba page et puis bana njili na bota makuna boyebi Amidol ye de commune donc botanga mapua et ça la moi bien malgré na sali sentiment trop na njili te bana makala bozo ngo charge donc j'ai kenda bongo on est ensemble dans la bino fort tout Congo na oya kuna bongo na makambo bien lelo naza a la plateau biso na biso donc esenga moi soin Maria Rebo toujours. Merci à tous les abonnés de Miss Girl Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Yarobi Visor. Merci à Yarobi Visor. Merci aussi à mon habilleur Tosca BCBC, grand frère propre. Merci parce que au Baninanga sous 2024 contrat renouvelé Nazalara Sointi Anepe Komanasuka quoi. Bango bazara kuna mais a Izarabiso Tosca BCBC. Merci à vous. Merci aussi à Christian Kossi les bourgeois. Toujours mon habilleur. Merci Christian Kossi les bourgeois. Merci à tous les amis du Brésil. Merci aussi à direct de Kinshasa, Pratique Polo, Skito Leader 112. Et sans oublier mon ami Patel Kamounel les 3 fois carré. Pourquoi ne pas aussi penser à Iris Boubouanga, Iris Obama, les Touchabe, Edo, Muzamba, Muzambio, Yamirai Polo sponsor et à toute la famille Yeta. On a perçu vraiment. Bambo TP, gros bisous. Chris Oleko en direct à France, mon fils biologique et aussi Richesse Shimba et grand prêtre Charlie Lou Boya. Au moment où on sali Amidol. Vous pouvez un peu venir dans la vie de loin Charlie. Ah, Charlie vit de loin, Charlie non dit vit de loin. Bola si Balox. Voilà. Kadika Dima, Lor Mujinga. Bokete. Lor Mujinga. Ah, double poche, voilà quoi. Poche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci artiste Amidol. Nous allons répondre à une invitation. On m'a mis sur tout ça. Moni ba massa na biso nde batali biso boye. Ba tuteli biso tolo babi ba massa na biso bazali na plateau. Ba camarade na on a ba vie na biso so ba petit na biso bazali na plateau. Jeki na bon. Parce que ba parents na biso babi pe bana na biso bazali na plateau. Bazali na plateau. Parce que ba fan na biso babi ba artiste na biso bazali na plateau. Des fois parce que soto sangisi ngo nyonso wana bimba moko awa biso. Et bi ba non ba c'est leur cliquer. Awa biso ala mazole limingi demana yo
ami dole swandambo tika nanu toka mona malendele shebiso awa shebiso paleo. Moi j'aimerais que on a bimi na na plateau maintenant on tiki là au plateau oyo otika aussi sango na bon na biso na sigo e kala minute zo bimoza on na studio wana très bien pour SCP ça Luanda Mobimba et ba confirmer oyo zali na bisayo Maradona. On se retrouve juste à la prochaine. Merci Awa Biso. Baby, oh my amio, ogomeja ogologoma, oh ay, ogomeja ogologoma, baby, bolingo swaka na motema chéri na zokoko boyote, soki na monyote bébé motema passe, simbanga na lobo tikanga mama social Janet Osako je m'en fous sokoko boyanga bébé je m'en fous yeah. Je m'en fous sokoko boyanga bébé je m'en fous yeah. Enami pose enami sala enami pose kijoka bala mama titi bala mama oh yeah okomeja ogologoma okomeja ogologoma ogologoma yeah okomeja ogologoma nalingio bébé nalingio chérie quiero amor quiero okomeja ogologoma bolingo eswaka na motema jinotima na okoko boyete jeseleba jiska mpona santonyo mayes bolingo eswaka na motema bebe nazokoko bote soki na monyo te sheri motema pase ogomeja ogologoma ogologoma